Et bon, mutu balala ina mbete dene. Balala ina mutu te zadi na video o balali boma ikalamba ipembeni epembeni. Asa video oyo abali pembeni atimbi ete achaki liboko na ye malem. Voilà. Et ça qui passe. Voilà pourquoi ondima bondima kama ningwana. Eso bana awa ti bana na katikati ya guerre na bino. C'est ça. Ngapo na nga conseil na mo pesa mba faire adopter bana. Maman bon mwazana te maman bango okokati maman bango okokati awa ki ezala bato basunga église na ye mpona ni basunga ke po ya bala bino bo bayaki osamba to bayaki obala o bayaki olula ye tango bino to bokweyisa bapaster avo koma baguerre bawela so totali na se nango mwasi ana kati bawela mwasi moïse bawela mwasi Maman protège, vous avez mon talinga qui fallait garder silence. À répondre Penel monter bien. Tant à que quelqu'un va errer batanga comme mutaluki makamono so erreur. Penel la fanda ina enye. Banda la publier mutakala lingane sur le baté. Yo ero que kota makamba fi na ndeni. Azana mobali marié, azana mobali célibataire. Ya yoni na kati. Voilà. Yo ganeni. Oko kota makamu na ye wana siko ole aloba na yo a péter sur mai kalambai. Voilà. Ni a Bengina ni Pakistan. Bah tout juste mamuna qui a ngoma bête mais tout le monde a réaction ya Robino na plateau ya Joe respect quand même il y a presque fait à la caméra tout le monde qui réaction ya Joe ya nani ya Robino Mundibu par na émission ya Joe quand tu as regardé ça bon à l'accès à éducation na est-ce que so balobi na ok non ba bengi oboyo o s'attaquer na muto bato babengaki yo te comment s'attaquer na muto apesi exemple neti nga nde bafinga nga so bapose nga question na osatake na muto na osatake na yo te émission moko lobi ke pasteur Mike akotambola na eraté po bible eboyi kotambola kolia na bango ata kofana ba oui ba pede voilà mais tant on sala bon ekomi ko finisa na mama Tina te eranda na manka respect ko loba na mama Tina te abo finga mwasi moninga ndako ifota la mwasi nyozo remorquer ni tikuta ok no musika na mo fula era ngona oni ngotanga ko mona ete non na répondre ka que non eza fata de respect tout abo finga mwasi moninga tala oyo zana na ndako est-ce aleki aleki te to katawa et m'ta pesa kombo ya village et bon ka ça fait que batu nyonso baza ba village baza ne ba fana reni Admission quand on a longué. Admission on a émission et papi moi je crois dimanche. Quand il y a dimanche parce que banda vana un village titi ayo misalo que village za yangote. Lokuta ya village. Et ça village voilà. Dans 4 Yesu merci merci Seigneur Jésus-Christ pour la croix. Parce que sans la croix même moi tu l'as pour l'église wana. Sans la croix mais tu te kufa. Sans l'œuvre de la croix mais tu te kufa. Pour tomber l'eau. Ici quand bakumisaka nzambe et comme passe ndeke na poko ongane na zaboye o boye ozoyebisa bato basa bato baye koluka lobiko baye koluka ndeni on sombongo ndako ndeni nzambe olimbise masumu yo komi koloba na bango makaba bêtise on peut pas sala nango nini bato pe baondi mamen o baondi mamen ko oh ya Congo il faut tout le kelongo Congo. Merci beaucoup fidèle internet de Dada International Télévision, très ému, il y a moyen de voir partout évoluer dans le monde entier en train de suivre cette émission avec ma femme à plusieurs options. Aujourd'hui je suis avec Maniké de John, donc c'est avec nous qu'on aura le temps de décortiquer cette émission. Merci partout pour la confiance et surtout fidélité, on l'en aura toujours Dada International, votre chaîne de l'excellence. L'actualité nous appelle, le devoir nous oblige, nous allons voir parce que tout ce monde en général, tout le monde sur ma site d'activité, tout ce qui se passe sur Internet aujourd'hui. Maniké, bonjour. Bonjour. Bonne. Ça va par la grâce de Dieu. Bonne fête. Pas que les kaki. Pas que les kaki. Bonne fête. Elle est dans l'église Nanda. Ok, dans l'église. Fête qui faut pas que quoi ya église. Voilà. Nabutu ya tout ta maman dans parce que nous la maison est lancée. Nabutu ya samedi dimanche poto kende na Pâques aux résurrection la fête monnaie ne kona biso ba chrétien. La moi d'abord et bandaki zawadi ya boki likambo ya zemi. Après tu es comme on a zawadi menteuse.
monté si sur des azali na zemité basimba ete moto basimbi te ozala na zemi ya motu nde video eyali baosala lokuta mbeto ya lokuta lokuta yaka lokuta toza bato toza bahumain totika kosalaka likambo oyo oyebi keno eza lokuta tolinga tokomisa yango ya solo balalai na motu te azadi na video oyo balali boma ekalamba ye pembeni ye pembeni te aza na video oyo avandi pembeni asimbi ete atiaki liboko na ye maleme voilà lokuta 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 alataki robe mosusu lokuta mito lokuta nalaba lokuta basimba ete Scotty lele bazima baze bazawadi ezalaki lokuta ntango zawadi abwaki eloko wana aletoyi omona live ya Peniel alobi bana bazali maltraité bazosimbaka bana alinga sokola mwana baboyi mwana boyi basimba peni na ye par rapport d'abord il y a live tant qu'on a live à Peniel tant on a live à Peniel analyse ni yo ça qui tanke maman bon on a ça qui analyse il y a une femme qui a la tête ne marche pas bien qui est déçue, une femme déçue voilà. Par quelque chose qu'il a mis qui s'est focalisé sur ça, un mariage oyo achaki nyonso ya ye mais isimbite esimbate po aza mwasi oyo ayokaki mobali te ayokaki mama te ayokaki famille te ayokaki camarade mulopo OK oh Jésus Christ po muta bomisa ye libala eza mulopo bon so ayokelaka mulopo te nde ero oyo ye na mobali ne baza po il fallait aswana mobali na ye dans le noir toile mais pour faire que soit na mobile na toile et boti biloko et boti lelo voilà c'est que makambo wana msuzo ba kibala bazala maltraité est-ce que papa oyo aboti bana azala souci abana ne ako maltraité bana ko zo soin ya bana bien te landa bon ko zo soin ya bana il faut za la kolobana si déjà peu ba cause soin ya bana bien parce que place ba ke na otika bana mobali wana zana mwasi na ya terme et mwasi na ya zana zemi o eza compliqué na cerclage makolo likolo asokipe na mwasi asokipe na bana yaya bana ba bana mikolo te ba bana mikie oba avant sumba il faut veiller sur ya ke toilette il faut le roler nien azana ba caprice et moi ko vanda moi ba lela ba zomona voilà donc et ça qui passe. Voilà pourquoi on dit bondima kama ningwana eso bana awa aboche bana na katikati ya guerre na bino c'est ça ngapo na nga conseil na mo pesa mba faire adopter bana maman bon mwazana maman bango okokate papa n'a pas le temps parce que papa musala ponesa musala ya voyager tout le temps so avec te na Cameroun na bana c'est ça aussi non esimbati ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Voilà, après la peau, quand on a vers 22 heures, pasteur a boit qui d'abord les photos pour la biso, trop c'est trop live sur Instagram. Moi quand j'avais vu d'abord photo Anna, il y a trop c'est trop et ça m'a comme mis le bilan. Je sais pas si on peut au monde qui a. Ngana mona qui on canne déjà comme na YouTube. Déjà comme na YouTube. Tant on l'a dit pasteur, analyse niveau ça qui par rapport à ma mère sur le cas. C'est un homme qui est fatigué des ragots mais il fallait pas. Il fallait pas l'eau. Ça n'a fait pas d'importance. Voilà. Il fallait pas l'eau. Il fallait pas. Mais bah toi l'eau trop c'est trop. Azapé mon tout fallait c'est. Il fallait armer ya ngwana les qui silence. OK. Tant à briser armer na tikali sur l'eau, te mundu qui tikali polele. Bah ça c'est na qui silence na. OK. Babi les grands le pourquoi Babi le poko Japon toujours. Parce que dans l'émission mon total il y a un abisso Marius Soumoura pasteur a lobaki qui Zamba ça qui a gardé silence. Là on a un commentaire on est va télé va oh pasteur Scott délai à silence on Zamba ça ko respirer Tony pour c'est au moment qui va potier. Bah mon potier besoin va poyer mon talinga qui fallait garder silence à répondre Peniel muto ya bien te. Tant na ça que no ba era batanga comme mutaluki makamona so era. Ah bon? Peniel la fanda ina enye. Bana ba publier mutakala lingane sukolo bate. Yo ero ke kota makamba vie na endeni azana mobali marié azana mobali célibataire ya yo ni na kati. Voilà.
yo gagné ni OK kota makambo na ye wana siko ole aloba na yo a pété sur Mike Kalambai voilà pour na ye au moins neti ke Mike ta tinda yo voilà et que bongo voilà donc peña la ko nani era ko kota makambo ya mais okota ngondi nini ile mambo okota te wala mamba bato balala esika moko balamuka balobana oui na miso nzambe na bato na nini ba respecter yango te c'est ça babela maboma. Merci beaucoup Manika Babela Maboma lobby du monstre yo landa pasteur à lobby beaucoup abim si c'est moko ya mususu yewa comme si cher esika ya surtout les ya ba compte à rendre voilà et tumbelo ya nzambe o Salomon banai ko bang nzambe kat Yesu merci merci Seigneur Jésus-Christ pour la croix parce que sans la croix même moi tu linga pe na église wana sans la croix mais tu stokufa sans l'œuvre de la croix mais tu stokufa pour tumbelo esika ba kumisaka nzambe et comme passe ndeke na puku ongane na zaboye o boye ozoyebisa bato basa bato baye koluka lobiko baye koluka ndeni ozo mongo ndako ndeni nzambe olimbise masumu yo komi koloba na bango makaba bêtise on peut pas sala nango nini bato pe ba ndima men o ba ndima men ko oh ya Congo il faut tout le kelongo Congo tant que aux hommes ça tant que chrétienne aux hommes ba makamwana ba bêtise ba buzz tout Nicolas zo régner tout autour à ma pasteur tant que chrétienne ça fait mal sur Ebinzambe c'est ça fait très mal ça fait très mal parce que babi veiller et prier c'est ça mais bino comme côté à rendre la chair c'est ça ma pasteur a qui pédé bimi pasteur a conseillé sur l'eau à malamuté donc qui frère ana ou alobé il y a prophète Joël François bien commis baba soit payer solo na habité non qui demande qu'on a internet ou a commis payer baba je sais pas si vous avez qu'à titre toi le roman de habité tam c'est ça à titre ça comment il baba ba ngaba tebele ba ngaba ba kima kuna mbango et à titre lokuta prophète Joël François arrive dans mon cinéma c'est bien nga sa bana mindele oui bana mindele te poani nga sa bana mindele babala bango te poani baba cité wana ki ne dans la batu basunga église na ye pona ni basunga ke po ya bala bino bo ba ki osamba to ba ki bala oh ba ki lula kama bino to boko isa ba pasteur c'est ça aba comme ba guerre ba wela so total na scène mwasi ana kati ba wela mwasi Moïse na ba wela mwasi le langage oyo pasteur Mike Atena qui a dit que Peniel a comme même pas de cheville la dame moi c'est ya makamaja te wana ndi mabe moi sina ote moi si olala te comparer na moi so yo bimani ndini mama bana c'est que ya lula na moi c'est bato ati ko lula moi c'est bato za moi sina ete voilà ati ko lula moi si ya bato za ya ete akokai ko babongo te akokai ko babongo te na mama bana parce que c'est la mère de ses enfants parce que bato batepe na ba commentaire ba lobi c'est que makambo o ba lobara eza ya solo mamni balba OK ba mana ye na boye yango loko ba olela na Moïse bon bato ba yebi ba makamna wande ba no kendele wande ba ko lo ba bongo wani tinga na lo ba bongo te moi si on a za moi sa bato kolo bani na modèle wande mabe mais ngaso na mobali ngana sika comment ako détailler bo OK kitoko na yo ko détailler ngaso ba ngona bolingo nyonso comme atana cheville te a la lekio na makamna ndendini moi sur le bani bon comment sur ta terrain voilà yo ta terrain te en plus moi sur bala na bongo mama bala mais oui comment on diminuer que non comme na cheville moi si on a te voilà o lula moi c'est batu nengo wana moi c'est batu ala la na mobile netongo midi pro c'est ça bwana o lula merci beaucoup ma chérie et mes coucou ya Sam Cook en direct de London Nathalie Capitao ma chérie en direct de London pourquoi pas Fidèle Lenganga tonton Bonbon en direct des États-Unis na Dallas on a la paix sur côté Waniel Lynn grande dame ya Belgique moi ça va ta papa Jacques Nico RK de Bruxelles le mec a passé les rencontres de Sali nous continuons Maniké voyage à fabrication aux États-Unis pour nous par rapport à tout ce qui se passe à Outaki France à États-Unis na France ba mission ba à États-Unis ba danseuse na ba mission ba ki ba concert ndenge bato ba ndeko zelela et kei bongoti pour nous zo mona tata monsieur za chute te a bandela pour déstabiliser a bandela na quartier la te ko fi pa bandela ba wenge ba bandela e pa bandela ça la lote
bango mpe bakima mpo bato mosusu mpe baya remplacer batalent eza ebele na mboka. Ça permet aux autres de venir remplacer. Moi je veux pas pourquoi dans le banaï on décourager. Il y a village, oui, il y a village bato mosusu il y a bana mosusu babota. Rien, il y a village bato mi bato ebele babota, bato mosusu babota mi baoya. Voilà. Il y a village, il y a village. Bah mais na landa ibi na village ane za la kombo na été. Oui oui, le papa pimbo mabi eza ya mutu mo atanga ikombo wana nde mutapesa yem tapesa kombo wana. Reni Bidens yem tapesa kombo ya village. Et bon ka ça fait que bato nyonso baza ba village, baza ne ba fa na Reni Bidens. Abimisi en katanga longwe. Alors abimisi on a émission un papi moi je crois dimanche. Quand il y a dimanche parce que banda vana village titi ayo misalo que village eza ya moté. Lokuta ya village. Et ça village voilà. Par rapport à Makamukuna aux États-Unis, on avait vu Chomi à Benguina ni Pakistan. Bah tout juste mamuna qui a ngoma bête mais tout mon réaction ya Robino na plateau ya Joe respect quand même il y a presque fait à la caméra tout mon qui réaction ya Joe ya nani ya Robino Mundibu par na émission ya Joe quand tu as regardé ça. Bon, à l'accès à l'éducation na est-ce que ça va le bien ok non babengi boyo osatake na muto bato babenga kyoto comment osatake na muto apesa exemple nti ngande bafinga nga so ba poser nga question na osatake na muto na osatake na yote voilà bon fingo ni yo level sensuel c'est ba ça me d'ailleurs ba injure à la kaya mbebo Angela je la sais lango 1 million de $100,000 pour pas comme c'est level Nani Angelina Jolie quoi oui actrice sango a pas commencer la lèvre sensuelle a futa $100,000 siko yo za na ya nature non non ya nature papa mbola na mnoko amen papa mbola ni nga papa mbola na yo papa mbola Dis papa mbola biso la binara amen voilà à koka ko s'attaquer directement na nani ça manque à respect voilà donc voilà quoi ok voilà c'est quoi réaction au pasteur Denis Les ajouté naka bad girl entraîneur nananina era tu vois pas les autres parce que dans la émission moko lobby que pasteur Mike a ko tambola na eraté pour bible boy ko tambola ko liana bango ta ko fa bah oui bah pédé voilà maintenant on ça bon et comme ko finissa na mama Tina te eranda na manque à respect ko lo bana mama Tina te avo finga moi ça moninga ndako il faut ta moi si yozo remarquer il ti ko to ke no musika na mo fula era on a on ngotanga ko mona ete non na répondre ka ke no eza fata de respect avo finga moi ça moninga tala o yozo na ndako est-ce que aleki te to katawa ok to katawa mais c'est que pasteur peut d'autres pas il pas naïf pasteur de laisse nem tout le la exception que non pasteur va se comporter à ma bé ok abimisi va secret quand tu vas pasteur on dit nzambe to tcha nzambe apart moi fanatique pasteur boya eloko to yebi to bosa eloko to yakyo yela to yela ki église to yaki ko sambela to comment ba fanatique ba pasteur et à son sens pasteur de laisse des idées na ya pétage ndem to l'exception que non pasteur azabo et tam ça mission nzamba pesi c'est ça aussi pour congolais comment qu'il quoi esclave à pasteur c'est ça au foot anda kuna été makyo tcha action de grâce au foot anda kuna to kyo tcha dim nda kuna nzamba lobby avant oya ochadim il faut foutre non ba misana on fout ndaku na o si tu ne payes pas tes employés ne viens pas donner la dîme et mon antenne mission voilà autant moi bible mingi place mo ba lobby choko solution non solution oté ndeko na ngai o tozala makila na mai na nzoto na ko sur France mais ba pasteur o ba oté ya biso toyebi ke intel banate intel banate bazo tcha offrande pe batu bazo tchela bango bazo ya ko tcha offrande dans l'église par là tant que chrétien yo ko d'abord bon na par là tant que chrétien na baka ke nzambe na bango juger bango banzimina ba passer nzamba juger biso po nzamba abi total makambo na tesa makambo na ye OK voilà donc eza makambo na ye total yango te total ayete total biso te total ye non nzambe mo kabisi na nele ka non nzambe ala ka biso ka na baza ba faux basali ba vrai basali o ba ya en fait dans la vérité tout que presque n'attend de la fin mais to comme une noté to la ka o bible ça ko s'accomplir kaka
makama o bible comment eza ko lakisa voilà pasteur Denis les sandal ba bango nyoso ba bata ba pétage ba to mona mabe siko lelo ba nyoso ba comme au pété monani lelo monani bazo pété pe ba hôtel RT monani voilà là la lobby sainte doit péter voilà live kuna nani voilà abi lelo na lobaka anglais ça voilà allez zawadi kuna shusa bakiso ana ba abi univers officiel voyager avec sécurité voyager avec dignité donc voilà quoi. Ok, voilà, merci beaucoup. Tu as montré déjà dans l'émission Nabiso par rapport à la réaction à Zawadi Nasuka Awalobi, à la vidéo où ils ont confirmé. Azana Ngote, ya Kende Australie, c'est comme une distraction. Peignel a pété déjà ma casse. Donc il y a Tiko pété. Ah, Tiko pété. Il y a pétage équipé. Et ça a un impact. Et un impact. Ah, bah on va activer Eliane pas mal à pétage là. Kasi Aroya. Oh, il y a pas Roya, il y a pas Olemba, il y a pas. Na mon Eliane, Aroya. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Merci très chers abonnés. Merci les compagnons de Dada International Télévision. Merci à Aimé Kunku, à Sam Kunku, à Nieuvline, grande dame de Belgique. Moi, ça va ta papa Jacques Elico, RK de Bruxelles, je te salue. Christian Boquet, je te salue, mon ami. Aimé Kunku, à Sam Kunku, Florie Lomumba, en direct d'Allemagne, je te salue. Je salue aussi ma chérie Jodette, qui est liée en direct de Belgique, je te salue. Merci aussi à Nathalie Capitao, la grande dame. Nathalie Capitao, Moninga, ma jumelle. Merci, merci à Give Moke, merci à Scotty Lele, merci à Batunyo Sobalinganga, Clinton Bouchanga, Pidel Nganga, Tonton Bonbon, Balobi Moukongo, Yamaboko, Pete, Ntatika au Cabana Défaut en direct de Dallas. Merci pour notre soutien à Bino Nyonso. Soyez Nzamba Zonité, Tokutani très prochainement, la numéro Moussousou, il y a émission. Au revoir.